Bonjour, bonsoir, Balandi Nyot, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble, kakane tu partageras Nabino. Mais cette fois-ci, tu es tout le Belamboka Congo Kinshasa. Papa, maman, Simba Naboke, Bimboka, Ekota Mobulu partout, Mboka et baby. Nabazi Nazola Sabino ba image. Yaba bandi, yaba criminel, ba kuluna en général, yaba Toamabe. Ndeni bazobo mabatu na Kinshasa. Mais cette fois-ci, na elibino image moko otala. Oyoka ndenge nini batu bazako opéré pona ko boma batu na Kinshasa. Oyoka ndeni bazokata batu machette. Na kolinga avant na pesa o ba développement to pe ba détail nanga. To landa nanu image et bongo tozonga na sima tout ça la développement to pe analyse muke par rapport ya image o nazo talisa yo to landa. Na avenue Yusok, pour avenue Yusok de l'école. Meuble Wanda, Batamboulou, Batamboulou, Babeliban. Mon mes respects, Naboutou Yalelo, on a procédé à une opération de grande envergure. Un infirmier de passage a été attaqué, il a reçu un coup de machette à la tête. Et jusqu'à maintenant que je parle, son état n'est pas toujours stable. N'est pas toujours stable, chose qui nous a poussé cette nuit de lancer une opération de grande envergure dans la commune de Kinshasa. Précisément au niveau de l'avenue Maenge, Plateau, Isoki, Dodoma, Mbomu, ainsi de suite, ainsi de suite. Au cours de laquelle 98 personnes ont été interpellées. 98 personnes interpellées. 50 Kuluna formellement identifiés. Ce que vous voyez maintenant là, ce sont des Kuluna réputés, des chefs de bande, très réputés. Personne ici ne peut nous dire qu'il n'est pas Kuluna. Ce sont des Kuluna réputés, répartis dans plusieurs écuries et ou bandes qui opèrent dans la commune de Kinshasa. À partir de 18h, 19h, 20h, la commune de Kinshasa est infréquentable. Nous avons réussi à mettre la main sur 50 Kuruna réputés sur 98. Et ce que vous voyez là, c'est après avoir trié, nous avons estimé que certains des autres étaient des innocents. Raison pour laquelle nous les avons mis à côté, en attendant qu'une enquête approfondie soit menée, pour savoir si réellement ce sont des innocents. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien ne les prouve. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ce sont des vrais, 50 vrais Kuluna. Général Andele, Malobani ne okolobe pas mokonzi ya villa Kinshasa. Telema, na makamonyoso ezali koleka. Malobani ozanango. Malobanini ozali nango pona ville ya Kinshasa, pona commune ya Kinshasa. Nini ezoleka wana exactement? Est-ce que bato oyo bazaba innocent? Na commune ya Kinshasa mon major ezali bakuluna oyo bazala. D'abord yonde général Andele. Non, général c'est Faba. Général Andele balobi ezali yo. C'est Faba. Ok, nini ezoleka na commune ya Kinshasa? Olingyo contribution na yo ezani ni pona kopesa kimia na commune ya Kinshasa. Oyoka kike bakata mutu bashe infirmier mo machete na mutu. Contribution na ngai na ko aider mon général Kano Kasumuki. Na rapprocher na mukonzi ko na to arrêter bakuluna. Oui. Kuluna na commune ya Kinshasa ekomi système bakomi barabe na ba américain. Na zala ki kuluna. Atika kuluna depuis 2016, 4 ans d'expérience na Koli na titre. Général Andele. Mukonzi. Bato oyo bazaba nani? Bato oyo bazali awa. Ah. Majorité bazaba kuluna, mususu bazaba mikolo basalaka kuluna batika. Oyo nyonso ba kuluna. Ah, donc identité ça kuluna. Mususu basalaka batika, mususu ba continuer ti lelo. Général. Yo général nani? Elande. Balobi yonde général. Telema nano général Elande.
Balubi onde général, ya solo bien lukuta. Ekiri na bino ekiri nini? Barabe. Est-ce que bato oyo tozomona oyo banani? Bato oyo baza bato malamu? Mutu aza kuluna. Muntu nyoso awa azali kuluna. Nani akataki infirmier machete na mutu apasoli ye mutu? Shido. Shido aza wapi? Telema. Shido. Yo mutu kataki infirmier machete na mutu opanzi ye mutu. Nini okoki koloba pona likambo wana? Abore kiri na bino za kiri nini? Barabe bobundaga na kiri nini? Ba Americain awa ba Americain bazali? Ba Americain bazana keti. Awa tozika ba Arabe na ba mususu. Tokolanda ba Americain. OK. OK, continuez. Vous avez la parole. Basala ekiri barabe ndaka na ba Americain. Ma pe nazana ba collègue na sala na bango kuluna banda 2001 ti 2016. Nikolo to comment sala ba coup de main ba misala ba conteneur. Moi to débrouiller na 4 bana na moi si musaza na vini. Bango lokola biso to za ba ya na bango. Ba komi ko sala eloko ba komi ko kende ko luka ba ranking. Soki ba luki ba ranking ba bundi. So biso to komi pénaliser ya ko kende place bango bazo bunda te. Yana bango nani andele bazokisi yana bango na bazokisi yana bango andele moyo kati sa mupanzi wana ezate bango penaliser biso bazokisi muninga na bango bazokisi muninga bango réaction na bango ezake bango pe foba ke ndoko kozokisa mususu bazokisa mususu alamba abenga na ndako abinanga kende to maîtriser bana na batika komina kinezala kinya na yiko vanta ou 3 4 ba leader na bango ba bi négatif biso to zonga il faut kaka to zongisa mabe na mabe basali balingi bulu na bango oui ina butu vers 2h 3h oui bakiokuta soi-disant médecin aza infirmier oui bakati machete na moto bakati moto machete banani bakendaki na opération wana ye moto akoyeba bato bazali na opération banani bazalaki na opération wana yo moko balobi yo moto okataki moto akataki nani shido ye oyo shido ye moto akataki te yo yebi moto akataki shido moto akataki machete wana eza wapi ezaka pa shido namona machete siko sino nakokata yo moto yo nakobuka yo loboko namona obukani nano te okobuka na bien obukani nano te namona machete wana sikoyo tosala ndenge nini kuluna oyo esila eleki komina kishasa eleki loba nano tosala ndenge nini biso toaba mike biso osalaka o mikolo balandaka ba mikolo banani bandele général andele de ba mikolo de ba décider voilà oyoki général ozoyoka yo za mwana muke bango nde ba décider bango nde ba leader na banzi oyoki moi conversation na bango to pe moi discussion oyo basali na commandant ya la police, c'est-à-dire à permettre tout koyoka bango moko ba meka koloba ndenge nini ba opération na bango ezo salama ndenge nini baza coopérer pona ko boma bato. Voilà, donc elo ni na olingana loba avant nazwa ba analyse na ngina sa sikoyo. Elo ko liboso fo koyeba ke mboka o ezangi misala sort nango yango wana. Mboka o ezangi kotangisa bana, mboka oyo études des Simbati. Parce qu'actuellement, na RDC, classe Koufi, école Koufa, classe Koufa na RDC, depuis entrée à AFDEL. Tilelo, tout ça plus ou moins depuis 97, Tilelo 2020, tout ça na 23 ans. 23 ans, oyo classe baby na Congo. Yaya, mboke ekende na KO ya GT. Mboke zoke na KO ya GT. Et depuis ce bandi depuis Laurent Désiré Kabila yaki ti to ya kokoma na siko ndenge de choix vandi na kiti mboke ke de plus en plus dans les chaos classe beba kala classe eza susté na RDC sort ya kozanga kotangisa batu na mboka problème na ngongo wana criminalité eza nde mona Afrique du Sud du fait que batanga raté belé crime eza na Afrique du Sud ya blague te manque d'études manque de l'école. Également RDC depuis Laurent Désiré Kabila. Tessikonde na oloba. Manque d'études, manque d'école. Mbokezo kende de plus en plus dans les trous, dans les chaos. Et kozanga kotanga sort nango angwana, kozanga employement sort nango angwana. Ça c'est un. Avant tout ça là, tout développement ou analyse ou tous les détails na ça. Et outi na manque ya ba études depuis entrée à Laurent Désiré Kabila Tessikoyo. Et outi na manque ya emploi
depuis Laurent Désiré Kabila tisikoyo. Parce que na époque à Mobutu Marambo ezalaki te. Marambo ezalaki te parce que vie à batu bien que difficultés ezalaki, mais moi différence ezalaki par rapport à la vie actuelle. Insécurité. Voilà, tout que na développement. Na butu moko bakangi 98 kuluna, butu moko 98 personnes arrêtées. Tant kuluna. Na 98 wana basali triage, 50 qualifiés. 50 kuluna qualifiés. Yoka qualification ya ba Congolais. Kuluna. Répité, renommé. Kuluna. 50 personnes. Répité, renommé, qualifié. Bato ba fungola bato mi tout na machette na Kinshasa. Ya on lo basoro ke Kinshasa ndeko yo bima Kinshasa kala. Obima ki na époque à Laurent Désiré Kabila tisikoyo ya keba. Oyo ki commune wana commune à Kinshasa. Ezaka commune à Kinshasa te. Kinshasa comment dirais-je? Kinshasa ville à Kinshasa mobimba. Ekoti problème. Mais précisément ezana ba commune rouge. Ok, soko meki mutu balongoli. Il y a des communes rouges. Le rôle la commune au moni batangi, commune de Kinshasa. Voilà. On est à info, ndenge. Donc c'est-à-dire na butu moko bazui 98 personnes, 50 kuluna renommés, réputés, qualifiés. Et chose grave, comme on a batu basali ba ekiri, ya koloba koto ba américain, koto ba arabe. Et jusque là, bakangi kara ba arabe. Wana groupe ba arabe. Bimisi 98. Kuluna, ba arabe seulement. Bon, ce babiba qui est ba américain. Pour o ba arabe, en même temps, ba américain bazaka plus fort que les arabes. Bon, ce ko bakangi no ba arabe 98. Bon, ce ba kezo ba américain. Ils a combien? Na commune moko. Et puis commune mobimbate. Et ça juste parti kaka ya ba avenue. Moi secteur kara secteur moka ya muke ba trier na secteur ba luki juste quelques avenues ba kangi bato nyons bongo soki bazui commune mobimba et bima combien wana commune moko bongo so ozui Kinshasa très dangereux chose grave non ngana la tsayo awa mutu lokola oyo nani oya bomi soki apanzi infirmière mutu oyo mais c'est vraiment regrettable akeko panza infirmier mutu. C'est-à-dire, à nyati infirmier machette, na mutu taka fungolie mutu des morceaux. Mais non, jusque-là, infirmier, bah éviter ce qui a qu'à vivre. Bah éviter ce qui a qu'à vivre, ou bien qu'au kende na eka ande à hôpital ou ana, qu'au bim hôpital à ke morgue à ke mabele. Non, yaya. Et ça la passe. Ce qui te zongi, ah, toye pa ya oyo. Oyo nani bazo benga oyo, ce qui général, ping-pong. Ndeko, ping-pong oya boye, ping-pong, nengo zomona oyo. Ping-pong, soka zuyo. Non. Orobikate, akubomayo, sérieusement, tale longa mutu ndengeza. Tala mutu. Et puis, bazana nou ba jeune, kande na lobby, manque à étude, manque de moyens. Faut te bake. Poto koma na ba situation boeza po mboka. Ezoko kakotangisa batute. Poto koma na ba situation boye po ba parents bazana ba employement te, misale ezate. Ndeto komi na ba situation boye. Oyo bazo benga soki shido oyo. Shido. Yenda pasole infirmier mutu. Infirmier mutu azo bikisa batu na malade. Bato bazo sauver bo moya batu na malade. Bazo bikisa ba santé batu na malade. Mais y a eu machette a pasoli mutu ya infirmier des morceaux. Mais non, c'est grave. Donc voilà ndeko keba tant tozo kende Kinshasa tala bato. 50 kuluna réputés, renommés, qualifiés. Ça dit bazana qualification kuluna baebi ko nyata machette très bien. Soka nyatio machette yo obikate. Alors papa mama simba na bokebi mboka oya RDC yaya mboka ezo kende na kati ya libulu mboka kufa. Bandeko tozo beta alerte pona batu nyonso babima RDC. Yo bima RDC depuis kala. Yaya koke na loyengete surtout bana poto. Shido wana soki shido abomi infirmier po azwa combien? Infirmier na RDC po azwa combien na nzoto ya infirmier. Bongo yo mwana poto tango okita na Kinshasa. Baebi ke uti poto. Mais yaya bakoboma yo. Parce que baebi ke ye na sac ya mbongo. Bango baebi ke ko uta na poto okita na sac ya mbongo bakoboma yo. Yango na oloba miko nyonso bandeko na biso nyonso tobima o nyonso kaka za libanda RDC. Parce que zaka batu ba na poto te za na batu ba na Afrique mais ba na ba pays mususu ba na Angola bazali.
bazoluka bambongo na bango akozonga ya kotala papa na mama keba bandeko soki bazuyo machette na mutu tant yaya mbamsu na koto utaki ozonga isuste. Donc voilà oyo enga tolo bango wana ndeko keba mboka ebebi yo moko moni tokomi na ba homme dangereux na kati ya mboka. Donc soko sali blague mutu lokola oyo zomono oyo ping pongo soka simbi yo ano kobika te soka nyati yo lichette yaya okei oyo zomono oyo afungoli mutu ya infirmier akati infirmier machette infirmier na hôpital po azwa nini na nzoto na ye pe combien ekomona bango nyonso ne bazao nyonso ozomono bati oyo bakuluna bande de criminels bande de bandits et puis ndenge baza wana basali ba groupe na bango les arabes et les américains mais na ebité bon faut titer parce que moi to lo bebele za te mboka eza ya kokufa mboka tango ekufi et yaka na ba problème ebele et botaka pe ba problème ebele parce que biloko to bandi ko mona onkaka sikoyo biso ndenge tokoli na époque na biso non toyebi makambo te toyebi muyibi azalaka biso toyeba ibata deux doigts bayibaka na poche toyeba ki yango ndengo wana mais ya kokata mutu pona eloko ça dit ça montre que mboka na biso eloko eza suscité yango to ngai to alerter yo toujours tozolo ba soko zo kende Kinshasa yo muto bima keba dès que ozo kita na aéroport ko benga batu baya kozwa ote yaya mutu akoya kozwa na aéroport ndako kende ko alerter kuluna po baya koboma yo ako alerter kuluna mwana poto ayaki po baya ko kato machette bazwa mbongo po bazwa téléphone bazo boma juste po na téléphone yosko mwana poto yena ba téléphone a cher na nzoto mbongo zo bimisa yaya fait attention ces derniers temps so ozo kende Kinshasa benga papa na mama dans le silence ok pas na bino dans le silence so ok na flat ok dans le silence na ebita actuellement peut-être so ok Kinshasa lukamba msu maître moko bando tambola na yo po yaya soko uti poto bakoyeba ke uti poto baza très intelligent bato bayebaka mutu tout na Kinshasa wana na ebite soko uti poto luka ata maître mo botambola na ye peut-être na grimace ba omona mutu mo boza na ye bon peut-être ezaka idée parce que comme dangereux ko luka to za na flat batapage batu ba oya kotalo ba onde ba oke signaler ba kuluna yaya mutema mabe za makasi mutema mabe koti na mboka bazo boma mutu pona téléphone mais yo tango bimisa na poche no bo laksi batu ba biya ba 100 amoni ona misu bo yaya ba otrike yo ba oya okotelo na butu oyo aza na mato ya koyoka sai nini oyoki biso to osaka musala ya kolakisa bino ya kopesa bino vigilance ya kokota na ba alerte keba bisiko zo kende na Kinshasa makambo eza lisusu malamu te. Merci beaucoup, n'oubliez pas partager pesa bandeko na pe bayeba pesa ba camarade na yo pesa entourage na yo bakeba na mboka Kinshasa même ba oba na mboka pesa bango parce que bata Kinshasa ba na retard ya koyeba mambo eza na internet luka o informer bango tindela bango pe balien batala ko sala bien. Voilà o tuenge tolo ba pona lelo ngo wana. Merci beaucoup. Benga des shows Denar TV na ba sujet bientôt le belango o ekomeli comme la ba misuste ko sala bien. Aimez commenter votre émission ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pe sa réponse. Ciao.